na siku ni kokoma ndenge ni ekosala nini soki ndako bambika na bambika eza bongo te biso moko moto tokreaka sanga iwani zobeto bana sebi kokota musapite zela insebe na kokota musapite kokota musapite mo bimisa kofi na bebe wana musapite kama mona ngo yo bimisa webele ela kisike ndi siko za na maladi donc za normalite donc ko maladi no yo ko kaka bando banda ko mbili mibale so batanga ana kasa ko tondi sataka minyo misiko ko lingi ba ozala kaka ata mobala ngaza zoba ça vous c'est mayebi que ozano azali mutani boso te pa na yo oso banda na yo siko poko zo linga wana mono kaka nesiki basala ko te nzoka te basala na bango yo eza na tina moko to kan ko se pesa mobali o kaka sako pe yenge na bino ya solo ezalinga ya koyeba kimbisa na pesi bino susu bambote ebele bisika nyonso o wapi mate ya weko kuta bino ya mokona lelo kombo mesano boyebi ke ya koyela linga koteya pe na chaque fois na memaka moko o tokoki kobakisa likolo ya boyebi na biso yango lelo na ye lisusu na mateya na ngai yamboki na banda mateya o na ye nango lelo eza vraiment mingi na olobela eloko etali bamama basi na ina pesa message o toza nango pona conférence o ya koyala za nango toza na conférence monene na mboka na France eza wapi ne Pine Vitanaise le 11 juillet 2014 donc le 11 juillet 2014 toza pi biso nyonso tobengami tokutana wapi na France na Epine Vitanaise o aza na besoin ya adresse na kati ya so bokoti na Facebook na ngai na mur o wapi ya Facebook ya koyala bakimbisa ndi wapi sika bomona ba message pe ba adresse nyonso eza na kati kuna ya so bandeko boya pamba te mingi batunaka ba mituna ebele na kanisa kuna tobengisi bato nyonso o pa monike mayela ya koyelo ya mokie ya yeleki ebele yaka kuna tobengami biso nyonso po tokabula mayele na biso o pe wapi amonike yazaka na mituna ebele ya kotuna ya koyelo ta moso abangaka nde bato moso babanga kobenga ngai bakanisa nazaka ndoki te ndeko nazaka lokola yo donc oya bangaka yaka wana tomona na biso nyonso tosolola otuna lolenge nini o tokoki kosalelaka na kibokoko na biso boya ebele surtout pena boza na France partout boza na Belgique bate ebele bobanda kobima kokeba concert ya ba oyo bato bamele kobeta oyo bakumisaka ba Jésus bakumisaka bato oyo ya biso te mingi botambola kokumisa babiloko moko ekoportele nango yo eloko moko te mais lelo ekomi mpe makambo oyo nini oyo koportele quelque chose na bomoi na yo yango na tobengami boya futa tike so batiki ke koso osoma ngo combien ezali po ke kozo ebele na motuya na bomoi na yo boya ebele na France tobengami biso nyonso moko na le 11 juillet ezali moko na vendredi pourquoi jour wana match kozala te boya biso nyonso tokutana pe tosola makambo nini oyo etali religion na biso pe oyo etali nini mboka na biso ya Congo soki pe Afrique mobimba esengo mingi na oyo nyonso tokutana na bango mokolo wana ekozala vraiment esengo makasi yango wana na ina mema lelo message na nga oyo wapi nalobi etali bamama nalingi kopesa molonga enanga siro mafuta mambweni losako na ye mbuta na ngai jama ya kapongo azali kobunda na ndenge nyonso ekoki po wapi ete bato bakoka koyoka ba message oyo nini ya koyeba bakimbisa memaka balosako na mbuta bisika ozali mbuta na ngai Goliath Black Mombele oyo wapi alingaka toujours ya koyelo alobaka mpona bana na Kongo bayokaka ya yo yango oyo balosako na yo napesi bato nyonso bomesana koyoka ngai mingi boyebaka te bisika mosusu mpe bokoki kozwela ngai meme ata na YouTube te bokoki kozwaka ngai na site oyo ya koyelo bakimbisa ya koyelo azalaka na site soko beti 3w yayakoyelo.com omona bamate ebele ya koyelo bakimbisa ezalaka wana pe tozali na site mosusu ya mwana na biso Pati Label oyo wapi amemelaka biso bamasolo ntango nyonso ya sika ya kitoko
yango wana soko beti 3 fois w masolo ya sika.com ndenge okobeta 3 fois w ya koyalo.com okobeta susu 3 fois w masolo ya sika.com nde wapi okokutana mpe na masolo ya ndenge na ndenge o wapi koki mpe kobakisa moko na boyebi na yo boya ebele mbuta na ngai noble de professeur na pesi bayenge esika wapi ozali na o wapi obakiselaka na motu ya koyalo bakembisa mpe mbuta na ngai mbele nkozi ntango nyonso bolingi kopesa ya koyalo boyebi lisusu ete ya koyala koyeba eloko nyo ya koyi koteya ete bisika bozali ete napesi bino balosako mpe bayenge na bino ya koyala lini tosola lelo makambo etali bamama to na olobela basi bamama eloko nini nabongisi mpona bamama nakanisa batata mpe soki mpe bana surtout na osepela mingi na bana basi mwana mwasi nyonso ata oza moke soki olanda mateya oyo esala opasi te mende eteya yo mpe ntango mpo ozosalela kibo jeune fille na yo kibo lenge na yo oyeba eloko nini okosalela na oyo nini okoki kosalela te ngai nalobela likambo na bandana na likambo etali bamama kotia na se na kasa si tolobela makambo oyo bamama na biso ebele balobela yango toana mama na biso mama Asawa wapi kuna na États-Unis ateya mateya oyo ya basi ndenge okoki kosukola na se ya koya lupe ateya yango kala na baradio na nzela na baradio nalobela makambo oyo tokosukola na se na biso basi ndenge nini melele na bakisa so mwa mokie ete tokoka kobakisa mapepe oyo mpe bayoka te bakoka koyoka yango tana oyo epesameli bango lelo mpe toyi tosola na ntina na tatu mpe tokosolola susu na oyo nyonso ekoyaka tosolola yango tokoyoka na mokolo na lelo ndenge nini nakosokola se na biso basi nakanisa bamama mingi basi ebele bowana bapoma ya bainfection na se mokusa na se bato ebele bayokaka bamikusa lelo bayekusa biso nayebi te sonda na bandela biso ide wana bato bakanisaka neti bakoko na biso te doki moto moko abandi eloko na ye ale bato nyonso mpe bakopi yango ekomi lokola neti ke ezalelaka ndenge wana nzoka nde ezalelaka bongo te kokamata mosapi na yo kosokola na se na yo olobi okombola bambika eza mabe bandeko eza mabe bambika oyo bomona lelo bato ebele soki olobi ne bokokotisaka mosapi na se te mpo bimisaka basalite ya pembe omona alobi ebo tokovivre ndenge nini na se koni kokoma ndenge nini ekosala nini soki ndako bambika na bambika eza bongo te biso moko moto tokreaka yango ntango ozokotisa mosapi mpo benda basalite wana moma nde yango wana yo ozokreye infection na kati na yo ndenge na oti oloba bato ebele bate yango me mingi bazwa yango serie te ezali ndenge wana bandeko kokotisa mosapi na se te se wana basalango eza sensible okotukutunaka yango tokotisaka na se mpo bimisaka basalite basokola yango ka na mai kaka oyo kaka mai yango wana ka eloko esokolaka keke so na basavon na babiloko wana so bagazi wana eza mabe na kati na biso kokotaka babiloko ya ndenge wana yango komonaka ebano memelaka bamaladi ebele emosomona mokusa ozokasa tata moto ayeli oyo bamikrobe na kati ya ndako oyo abimaka kende kotriche libanda yango wana okomina bainfection mais yo momutu ozocreye bainfection wana sanki oyeba eza ntina te okamata mosapi no okotaka na se obimisa bambika wana toyebi te na bandango wapesa ide wana mpe emesani nango ekomi nango mpe ndenge wana ondiyeka nde babetela biso histoire ya Yesu eza nango lokuta bayebisi biso ngo tokomisa ngo ndenge ata moto ayelobi eza lokuta balobi te aza ndoki aza boye mais bapreuve bazomona moto moko aexistaka avant ye azali balakisi biso image elongi nde mpoka bolinga kokota na barecherche te botalaka aviva avant ye balakisi biso mais ye moto elongi ye ti lelo yebana te ezalaka ndeni parce que avivaka na ye te toza wana te lelo boyebiki ya koyela alobelaka makambo wana mingi mais lelo toza na makambo wana te toza na makambo ke eloko bayeli biso eza ya biso te tolati yango ya biso mais to moto ayeba nde olobaki no kosukola na se te okotisa mosapi na yo eza mabe olobi te ezalaka kaka ndenge wana yo mesana bongo yo so okotisi te omona lokola oza bien te omona neti oza solo wana nyonso komonaka babiloko wana eza yo moto okreaka yango kozwa su mosapi no okotisa na se te meka kosala ata expérience moko ya une semaine kokotisa mosapi na se te sokolaka mai no bien surtout oyo bana bapompe lokola neti ebimaka lokola badouche zwa yango sikoyo opompaka yango na se na yo sa ozosokola ozotisa mai wana ezobeta opaya na se bien kokotisa mosapi te ezela une semaine apres kokotisa mosapi soki okotisa mosapi ntango obimisa bovide bapembe wana eza te ntango omonaka yango ke yo obimisa yango ebele elakisi ke
nde siko oza na maladie donc oza normalité donc olukaka bamaladi na yo moko yango wana okreaka yango na banzela ya kokotaka kotokotunanga kobimisaka mikolo kotika ekobima yo mpe lisusu te donc bandeko kotiatia nzoto na biso basi ezali nzoto moko eza sensible okokotaka yango babiloko na se to kokotaka yango na mingi omona okomi na age ya ménopause te ménopause eyeli yo mingi nano omona okamwa kaka o mabote eza susu te mais boyebi te babiloko nini yokotisa na kati basolo wana ebeta okende kotumbulu bamaladi mingi leyo bakomozwa meme kutu na bacancer ya se nyonso wana mpona kotia babitiatia olingi mobali amono bien mobali ayoko bien na kati ali ozomona neti po bamono bien il faut okamata obanda okotisa mi bamama na biso oyo baviva liboso yaya na bamibali mosu akopesa témoignage yaya na basi mosu akopesa témoignage mobali alela ye mobali alingaki mingi mais aza moto abikotiakotisa te aza moto abitiatia te mwasi eloko ebongeli na ozala propre oyeba kaka naza soin naza propre na se na nga na sokola yango bien impo esetu esili bongo mais ke okanisake nga fo mobali alinganga makasi il faut nakamata soki bakombo nango nini babiloko ekoma ebele okamata otuki kuna na se na yo mpo mobali asepela na yo mais oyebi lobi te yo osepelisi mobali lelo mais oyo etire na kati ya nzoto no yo oyebi yango mais mokolo ebanda kosala bareaction nango mokolo ebanda kosala bamakambo nango ya mabe na kati ya nzoto mais mobali oyo osepesaki okima yo parce que to yo obanda kotiakatiaka obanda omonaka lokola ndetike sa yango mwa yo ozala bien eza te okobanda kotia yango obanda kotia okoma lokola akro otiaka yango aire nyonso mais soki ezangi yo lelo ale mobali aye comme par hasard ala omona mbala mo ndetike oza mwasi mo ndenge ya soki ya marke ndenge nini atiki yo ozosala yango mpona intérêt na ye mais yo moko ozokomitala te retour na yo eza nini bato ebele bazwi bamaladi mpo balobaka te bato ebele bakomi na baproblème balobaka te ya basanté ya basi mingi na se ebanda kobebelaka parti ya se mingi epoli bato mais mpo balobaka te mosu okamwaka ko mobali akima ye mais mpo abetela lisolo te yango wana bandeko ntango ntango okomi na niveau wana te tika na yo zwa se na yo sokola yango na mai oka ya pompe mai sokola yango bien okomona ozala tranquille okozala baproblème wana te ya kobimaka babiloko ebele na se biloko ebimaka biso na se eza normal ntango nzoto ya moto ezovivre il faut ebima ekaleso eziki c'est normal parce que toza na nzoto ezorespirer moto ezobimisa il faut ebima mais ntango okomi kotiatia bitiatia na se okoma moma mo bopa omona ndeti okaoki oza seki yo seki wana ozosepela mpo mobali so akotia mono kaka mais kaka wana yango wana epesaka maladi kaka wana yango wana epesaka maladi na nzoto ta mosu omona mobali azalaki na maladi mosu omona mobali azalaki na maladi abimi na ye azwi maladi te mpo anini parce que akutaki nde mosielo donc ntango moto aza mosielu ekoleka nango kaka na mosielu eleki nango malamu mais ntango yozomona kifo nazala kaka po amonanga mpena nde siki naza vierge oza vierge teki vierge ebebi bieni yo maa mobimba boki kolinga bamona ko kaka banda obanda kombini mibali so bayi batanga awa na kasa okotondisa ta kaminion mais sikoyo olingi ozalaka kaka ata mobali yango aza zoba ozosala bo mpo sepese mayebi ke azani moto ya liboso te mpa na yo osobanda na yo sikoyo poko ozolinga wana mono kaka neti ke basalaka te nzoka nde basalaka na bango yo eza na ntina moko tokanisa osepesa mobali oza kaka ameme tata mobali akoza likolo na yo kaka wana ekokontamine yo maladi oyo aza nango bamo oyo ozwa yango parce que akoki ozoka atikeli yo makila yo pita mosusu ozalaki na maladi opesi ye mbala moko donc ezaka babiloko ya biso banoir moto koma okanisa babiloko ya nde wana so oke na bapharmacie lokwa na Belgique bapharmacie ebele otuni bango négatol oyoka tosala yango so te parce que bakomi komona trop de noir balingi négatol mpona otubaka na base na bango mpo babimaka lokwa bazongi na bango na ba 10 ans ou bien na ba 12 ans donc batika kosala yango ekomi kokoze bamaladi ebele na banzoto ya basi basalaka so babiloko wana te ale sikoyo bando olukela ngo na bandeye mosusu omona kiso eza yango eloko mosusu yoki koseprouvango soki wapi olobi ekonisaka na se ekomisaka se kaka basi mosusu bakomomela baantibiotique soki baantibiotique oyo ezalaka noir rouge babenga yango soki banini pour rien aza neye na bazwi na boye na maladi te na docteur mais azomela baantibiotique oyo ya rouge noir na bosi likombo nango babenga yango azomelaka yango alobi ezalaka bien mpona mwasi mpo ebomaki babiloko na kati ya nzoto mpe na se na ye mobali ya bonomoni bien bandeko antibiotique lelo bakoma okomela ngo moto na ordonnance
mais na yoka ngo na matanga basi ba obeta masolo balobi ba melaka ngo pour maladie mais faut ba melango papa comme obengisa ngo na Congo na Afrique ba otinda ba yela ba antibiotique wana ba melaka pona esalaka se ya moi si bien mais ozano na maladie ba zuna ba onyo lokote ndeko continuer ko melango 2 ans après 3 ans après oyebi retour te oyela yo eloko nsoto bakosakana na ngote lelo bato bakoma ba maladie bebe bozo ba bisikezo utate yango na bandeko bote ya mana bino makambo etali se ba cancer ya César basi ebele basi bazu ba cancer mai wana yo luka ko kalime na se tika ko bimo poza ka seki ale okomi na lelo sene okomi na mo seki ezotenga kuto tia su eloko no kobi seki ale skoto on pas docteur oza seki docteur lobino ke non okoze moi ça koza bote moi si basale fois à respirer donc il faut mai wana bimariza nécessaire ale bakomo lokelo ko lokela okomi malade siko bandi o regretter yango wana bandeko to yebaka eloko nini eza ya yo ya kosalela na ya kosalela te après tango okufa malade ile cancer okufa lobi balobi bakile lo balobi nzambe ye moko apesa ki ye moko mtazu nzambe mtazu yo obi yo moko mibomisi parce que mo kaiba malade nzoto no ekoboma yo po osepesa no ba mibali on dirait basalo instrument to mobali obengo za instrument na ya plaisir osiliki ozo sengi divorce mais ozo sala mo po yo sepesa mibali mais ozo mimona yo moko te retour pour na yo moko ezani po sepesa mobali no bozala bien o sepelisi yo po sepela sokola kaseno na mai kaka na mai nde kozana ngo malamu po na santé na yo pe na santé ya mobali na yo toye na makambo etali basuki na biso ya moto o wapi tobengaka lelo bato nyonso bakomaka yoka mèche naturelle human hair yango na yango soki mèche wana synthétique eza sauté yango na sauté human hair human hair wana euta wa bandeko botala ba reportage botala ba documentaire bokomona bisika ba human hair wana eutaka ba mama africaine nyonso bakomika human hair mèche naturelle eza ya moto donc tozobenga eloko naturel akse eloko wana eza ya naturel pe donc moto suki ya moto bakati yo bambe mpa na yo est-ce que maladi moto wana azalaka nango na moto na ye na nzoto na ye na vie na ye ba mali chance nini yo azalaka nango oyebi ta musa azalaka na bapoma mabota oyebi ta musa azalaka na bapoma santé oyebi ta musa azalaka na bapoma ya abazwaki te na misala azalaka na famille na bango pauvreté ekota likambo alaki teka suki ne ya motu po bapese quelque chose yo zio ke sombango lati yango na motu na yo ala po lobi mobali akimi yo lobi baninga bakomo moni lokwa suki na oyebaka te mababe wana otami basuki yo tsaka na motu po anini kolanda o mema ta bato so baloba basokola yango ata basokola yango suki ya motu oyebi na bamboka ezalaka ndeni omona moto akufi na Kinshasa neyebi te so boyoka yango te na kanisa boyoka tobosana lokwa tobosana oka ya kitoko moto akufi na Afrique na Kinshasa ou bien na Congo bien partout na Brazza na Angola bisika nyonso siko bazwi possibilité te ya komema nzoto ne na village ou bien sika o babengili nzoto ne kende ko na ba loba na baoni bokatela biso ka suki ne ya moto ou bien manzaka na ye mais ba kozwa suki wana moto ka mwa ndambo suki ya moto na manzaka basali yango cercueil mobimba bakoti na kati ndie po ba mona ngo ke ezo représenter moto wana mobimba suki na ye suki ya moto eza suki ya moto ata bazwi ba human hair wana ko ata basokoli yango yo zio mami ki na moto na yo mais so bali bakata ko ba mema ngona ba test sika batalaka ba nini bakoyeba suki ute ya nani ba scientifique so ba vérifier ba yebe uti bimeli na moto ni ba kozwa kolo nango siko kolo nango yo kamati o bamboli yango oyebi ba raison te yaki na utekisa suki na ye oyebi ba souffrance te o ya longolisa suki na ye akufelaka mibali asalaka baboye amonaka bo bayebisi suki na longola suki alongoli pauvreté ekota pasi eleki batekaka ngo pazwa mwa mbongo mokie mais to baya kotekelongo batekelongo ba 300 euros ba 400 livres banini osomi po mamika na motuka suki ya naturel eza mabe biloko wana eza ya biso te basuki ya bato eza suki ya moto donc faut otika babiloko wana oyo kote ya human hair zongela suki na yo betaka no ba mèche ba synthétique oyo mususu to monaka ya ndenge na ndenge oyo ezoloba ngo eloko te balobaka eza lokola ba poya ba nini ba mikila ya ba cheval ya wana totaka même penga pe ya ko moko nataka na ngango
donc wana eza yango na promote eza nango bapoids le morceau ya nini batravaille mais tika nde human hair banaturel kotiaka yango te eza na bamakambo ebele trop okokutana mpe na oyo mpe ya mwasi moko azalaki ne innocente ayebaki ne eloko moko te omamiki na oyo mpe yaye pome eza te mais ke bokutana na oyo atekango mpona baproblème yo komo kotiango na nzoto na yo eza suki na yo te eza ya ye e mosusu kuta ezalaka na bamaki mosusu ezalaka na basili soki otalango na bakwankwe na omona bamaki somo te toyei na likambo etali tatouage lelo nakanisa tatouage ekomi na mode bato nyonso tatouage bato mosusu bakanisaka tatouage bakoko na so bayebaki yango te bakoko na so bayebaki tatouage bamisusu babandeki kotiango na balolenge ebelebele ta mosusu oza chef moko ya clan mpo olakisa neti lovila no mpo olakisa mboka no wape esika outi omona otia tatu ezolakisaki bato baza bata nini donc bandeki kotiango na ndenge mpe ya ndenge na bango bandeki kotiango na ndenge ya marke na marke donc so mpe neti ke o développement mpe lelo ti lelo bato bakoka kotiaka na bango doki tatouage eza nango mabe te eza mabe te kotia tatou mais problème eza ke yeba signe nini oyo ezobambula na kati ya nzoto na yo signe nini yo mamiki na poso na yo signe wana mosu ekolanda yo ememili yo makambo ebele na kati parce que oyebi signe te yo omona kaka okopie kaka chinois moko obie moto moko azwaki akomi écriture chinoise oyebi maloba ngo te mais yo osepeli ka oyebi eza esthétique tikanga mpe moyebi makambo wana te oyebi te lelo kiflamationnerie ekomi ebele moto mosusu azoka etize kaka bachiffre bamon alazwa bambongo na tatou mpo azwaka baesprit ya bato yo kokopie kaka oyo wana oluli esthétique apo kamati obamboli na nzoto na yo mais oyebi baprominye ekolanda yo te apres tatou eza mabe te mais yebane signe nini oyo yo ozotia na kati ya nzoto na yo nde fo oyebaka eloko nini odessin nini nga nazosala mpe esika nini oyo ozosalisa yango mpo oyebaka esika oyo ekomemi nanga baproblème te na vie na ngai mosusu okoki etango esika mabe batie yo bo ekoteli yo bamakambo ekomi yo ebele na vie okomi na maladi ya poso okomi likolo ya tatou wana batiako parce que babiloko basalelaki yo ezalaki malamu te na kati donc ntango bazosalaka yango fo talaka batonga nini bazotia moto yango aza ndenge nini esika yango eza ndenge nini bisika mosusu ozomona mpenaka awa naye kozwa tétanus awa pena naye kozwa maladi donc kotia bisika ndenge wana te ke eluka pena esika oyo pena ozomona ke bazotia ya bien nde esika pe po okende kopesa dessin na oyo omoni ya kitoko koki kotia oyo okenzi kokordena makambo ya yo yango na yo kotia mais ya kotiaka basigne ya marke na marke eza malamu te napesi soda ya koyeba bakembisa balosako na obisika ozali soda vege balosako mbuta na oyo nyonso ozosala mpona makambo etali bokoko na biso bakoko bapambola oyo nyonso osalaka napesi bato nyonso bolinga kolanda mateya na nga mpe mingi bobenga nga mosika na pembeni mbuta na nga Henri Kitotila balosako na ebele BBC Tremblay en France balosako na yo yaya na ngai Jeanne Diayamona Amida France balosako na ebele ya solo wana bandeko bozanga te boya ebele mokolo oyo wapi ezali oyo tobengisi bino boya na conférence na biso kuna na France bato nyonso bazokabolaka bapapier ebele partout esika nyonso po bato baya ebele fo bakoko basunga bino mpe bapambola bamisala na bino ya na ngai José Makela continue na mosala ozosala oyo ke wapi bakoko basunga bamakambo nyonso oyo kana na vi na yo etekeli liboso ya solo ezalaki ngai wa bino ya koyeba bakembisa na masolo nino na memeli bino toteyama na biso bolanda yango mpe na bokebi nyonso basi bamama toyeba eloko nini oyo tolingi eloko mosusu na ngai naloba oyo lelo natali mobali na ngai azolanda video moko boye ya Louis Vuitton afinga banoir afinga bango baesclave mpe afinga biso bazoba afinga biso banyama donc asakana na biso mais omona banoir balela Louis Vuitton bozokontinue kokotisa mbongo mpo bosombaka babiloko na ye mpo bokotisaki bambongo na babusiness na ye parce que noir alingi na ye kolandaka esika mpe mabe ezali ezoportele rien ye azokontinue kolanda yango donc totika kosombaka babiloko na ye parce que alingi biso te soki osomba biloko niki esomba pene ya ngwanzo po afinga même ata baolakisa oyo asinga pardon mete mafinga biso pardon baotindika mpo bayebisi ke banoir mpe ya bariche bazali basombelako biloko oyo koloba biloko ya boye te mais alingi biso te afinga biso vis-à-vis donc oyo nyonso balingi biso te biso mpe tolinga bango te bosombaka biloko ne te soki omemamema kutu ya ngwanzo ezala nango nde mo badiférence mosusu mpe ebanaka mosusu te
donc yango wana mateya nini namemela bino na ntongo ya lelo ete tokoka koteyama na biso susu na mokolo na lelo ezalaki yanga bino ya koya bakembisa oyo wapi na kobakisaka kaka un plus likolo ya boyebi na bino mpe boza nango yango wana lelo susu na bakiseli bino susu mwa ndambo ya boyebi na nga likolo mpe ya boyebi na bino ete tokoka kosungama tokutani na bino le 11 na conférence oyo wapi eza na France mpe tokutani na bino na mateya oyo ekoya mbala nsima ingeta